bateli était. Ozomona. Alors même mobile nangai pour tout ça qui n'est pas si quoi se déplacer. Azala qui vraiment il faut t'habiter mais tant sous pasteur prophète azolo bape makamse ko za solonga tite na boité mais est-ce qu'il faut lo bango kaka na lo ba ki penza. Alors et comme nazaki la prière mardi deuxième jour à prière na koti na salle de bain mais la bande komi tout ça makasi. Quand on a assisté comme préparer na bimi tu vois la mandi ko banzambe mais comment aller mon lot donc nyoso ko muzongelanga. Akufa kaka boye o sous marine samu eloko nini nzambe na banda ki vraiment komilela. Alors na yoki na kati na ngai une voix penza audible na yoki balobi ke Marie Misa botika ko tunisa ngai donc neti nzambe azoloba. Marie yemoko alukili wana ye. Marie azali kobima na Kabila na chef de l'État wana na yoki yango placé. Mon Dieu est témoin. Sorry. Moi, je vais souhaiter que hein? Ok. Allô? Oui, allô? Ouais, Nazana ligne na ndeko moko tozo solo la soko beanga dans 20 minutes please hein? Pardon vraiment. OK. Nazana ligne na téléphone nga ngo mo nazawo yambate na pesi yanda. Ah, OK, ça va, merci. Calculer dans 20 minutes beanga. D'accord. Merci. Maman Lobana. Alors pasteur, alors dit qu'Azalé Koubmara chef de l'État na Kabila. Alors, tango Olive, donc on dit on garde dans la solo. Mais version ne tient la Koubimata mukete. Mais Olive tango yoki yango akendaki kokutana na Lor Mbongo pour bâtir la marine Samu poison. Papa, et ça langa lokola na yoka lokola malili. Na pimamba la moko na yé na expo langa di yoka nanu. Naza prière tala makamuzamba ebisinga. Mbala moko na komeli grand frère nanga za pasteur azalaka na Allemagne. Na komeli mbala moko na ebisinga bi tala na komeli na WhatsApp. Tanga na komeli na WhatsApp professeur pasteur. Tant na komeli na mobile nanga paye buzaye parce que na ki témoin makamaro. Tangu na komeli frère nanga le bité lokola nzamba le bino bouré pour la tindela ki émission yo salaki. En tout cas, la sécurité, on dit que pasteur Makambosa, la kala pasteur à Kaliboy. Il écoute à son séling à l'objet, biso va congolais sur l'indarate ou toi la vérité. Ceux qui nous disent la vérité, boza, bobandi ko inaye. Bozo monanga, vite ça ko inate, mais est-ce que ça le moment où bon, tout ce qui est en boka nzambe to ebité. Alors, dans un message, on a tindele mbala moko. Aïtinga le vite le ko un message, on a il faut ko lobango, ngabiti. Na koko bimate na loba message ko ikaka. Oh, avec Mabuna Kabila, tout Bouébélon et Boumi, Bouéna, de toute façon, on a passé message à quelques personnes, sans pour autant dans le Bakenza Balobinanga. Mais la police a manqué à Talaboti, Kalikabuza, Bouiza, aussi en Wadi, Nayoki Kaka. Alors, on a fallu qu'il y ait quelques personnes qui se rapprochent de la Koloba. Alors, les lots comme par hasard, frère Nangasiko Lobby, dans la moni au salle émission, et ça lié sur ma lili parce qu'il y a eu ça qui est en haut. Atindelinga ngona WhatsApp depuis lobby mais na tala ki ngote lelo na tongo na lamuki na vandi na bitela tana no émission siko na tende YouTube siko na bandi ko tala émission frère grand frère Atindela kinga wa pasteur tant na tali siko na bandi ko tala na komi na place yo siko lobby même likambo oyo ngai na zoki ya révélation na lamu siku tu mobile nga bande ko lala nga bi lamu ka papa makam na zoyo ka esenga malili la tina ko lobate yo moko yoka. Alors on a tient la place en haut, na makamunyo soyo lubaki. Dans la monya on keke kendenge moko. Donc on va essayer de ma lille là, mobile na ngabi il faut la luka ka numéro pasteur mais na moni numéro moko antibi so déjà yango. Mais na luka na benga. Parce que bible weekend nzambe soka lobi comme na mutu moko lobi na ni balé, c'est que ça makambo solo. Ozomona. Donc vraiment esalinga dans la ebiteni na ko loba parce que la moni va que toi na nzambo alobaka. Parce que même version kolongolate ko bakisate to pas beaucoup d'amba nga Lor Mbongo et pourtant to lingaki ningi c'est qu'il y a zona kate makambo ozomona mais vraiment une voix claire que Zaiko Mala Kabila moi c'est Kabila c'est les poisons par Lor Mbongo donc kaka nengo lobi ndenge nga na zwaki et puis heureusement que na yebsa ki mobile nanga puis na yebsa ki grand frère nanga pasteur en Allemagne ozomona donc et que pendenge moko donc ezate que yo lobaki déjà na yo ki non. Donc, soit
na bengi ezalika mpona confirmer que message oyo ozwaki donc ai mpe nzambe apesi nga message wana pourtant nga nazalaki contre oyo bande koloba ozomona donc pour dire que donc nayebi ku c'est ndeni na koloba quoi sikoyo le ndenge nzambe alobeli yo nzambe ayebi so oloba yango sikoyo okangi ka monoko ofandi na yo osala siko ndeni po frère nanga alobaki oyo il faut oloba ngo nga bitizeti okoloba ngo te alors elo na banda osala elo nasalaka soka moto abenga ta mosusu mangabi bon likambo nde eza boye esi kozala bongo ngabi oui eza bongo eza de source sûre ozomona donc ezokende ape bongo de bouche à oreille mais ke nabima mpenza boye naloba nasali yango te quoi mais naina tuna est-ce que na à part révélation oyo to vision oyo visitation ya nzambe oyo na le passé c'est nzambe asa visita yo makasi parce que ezalaki na sœur moko boye quelques années passées azalaki na problème baisaka que jamais akoki kobota alors tokotaka prière moko boye na église na l'ordre wana azalaka na l'ordre tokoti prière fiango azalaki jamaïcaine tobandi kobondela bato bayebisa ezalaka kobota te avant na libala ata ba 7 ans nakenda epai na ye nayebisi nga wi ke nzambe azoyebisa nga tozalaka na mois ya mars nzambe azoyebisa nga ke na mois ya mars ya année prochaine okomema mwana na libumu na yo eleka mpe pasteur na bosana naye sere moko aye kobenga nga ane yango ntango ekomi abi na nga oyo makambo oyo olobaki nzambe ayebisaki yo mpo nazalaka so nazwi neti message we nabombaka te fo nayebisa ata motu moko me nayokaka soni ya koloba neti nazalaka na confiance penza teke omona mpe esalami nango te mais ezalaka toujours na une ou deux personnes oyo nalobaka alors moko ya bato nayebisaki apart mokolo makambo abenganga abi na nga ke osambelaka nzambe solo oyebi ke makambo olobaki esalami ngabi nini susu o te sœur kisha aza na zeni ngabi kuha oyo aza na zeni nabenga sikoyo ye moko sœur yango nayebisi ngabi makambo nayoki eza solo abi mama nzambe no asali parce que olobaka na nga ke na ane oyo na mois ya mars nakomema mwana na libumu na nga effectivement nde naza boye naza na zeni lelo mpe abota mwana ya mobali akozala mwana akoma ata ba 5 ans peut-être 4 ans 5 ans donc aza mpe na mwana na ye donc eza ba makambo ebele omona soki nzambe alobi na nga namoni navai nango kalaki ata mosusu eza nga moko eza nzambe te mais omona après quelque temps boye donc par exemple donc eza ebele omona après quelque temps boye pa likambo yango esalami mais nzambe ayesayenga likambo esala yo siko olobi oza na mboka ni mpe kombo nani nana Milton Keynes kombo eza sœur nani Allô? Allô? Ouais, kombo na olobi? Kombo na nga eza sœur Rose. Ok, sikoyo sœur Rose. Bato nyonso sikoyo bazo finga ngai, basali ba video, conseil nyozo pesa bon. Ou bien conseil nyozo pesa ngai po yo ozwi révélation utie pa nzambe. Leo na sa video ya liboso betsaki yo libaku, mais OK ozana retraite nzamba visiter alobelio. Siko conseil nyozo pesa nga ou bien conseil nyozo pesa bato tout bazo ka problème na nzambe parce que nga ameli bangi te kaka ndenge yo ba visiter pa nzambe ndenge nga pe ba visiter nge pa nzambe po nga to pesa na contrat na nzambe nga ba rifula nga na Allemagne na yeba nzambe te ba rifula nga na Allemagne le na zongi nzambe atindi basali nga ba ya koluswa nga na bar na en plein air na masina na ba eboki na uti mikili bato batondeli nga to ba eboki évangéliste aye asingo za yuma ndongo zongi asoko yambi Yesu te okokufa kozonga Kinshasa te nga na kwitia lobi nango na tongo na bengi mwana na nga liboso titi akeno laksanga mutu wana vanda wa po ezambala liboso babe nga yuma nga na yanke bayembaka nga Didier Forme serwana suki Kerli Boga mwana muke na uti poto na yana na peyanda kwa mebele mutu abe nga yuma ayesingo za yuma puisque tala ndongo vandi wana yo ozo somba masanga tout mais yo ba refoulé yo et puis moi no avant d'aller pas maman na bino moi no mso tiki na poto c'est-à-dire nengo yebo soki o lukinza meto okufa na tunie na sala nini ayebisi nga prière na kota prière na zui baptême nzamba visitanga au moni ministère nanga so ke na masina na KDC tikala histoire première révélation na kanga pasteur Ndoki pasteur église akufa ala kolia bandimi l'église Adieu na ye abimara pédophile abimara na bana no sitwa mike na vandisa bango na bisi ba utala nzamba ebisinga boy
Batie tembe une semaine après adjoint, un mois après adjoint très atie leki na kulutu bazemi moko aza na 15 ans mususu na 12 ans. Na masina ba histoire nanga. Donc ngai na sala ba aventure te nzamba visiter nga na loba makambo belé na sala ba journaliste ba témoin. Donc tant au moni bato belé ba découvrir po bilo nanga mingi na tchaka na YouTube te po eza ba bilo au moni le na ko kabambongo le na sa so na tchaka na YouTube na osa publicité. Na sala so na pesi na droite gauche ba te bible zo ba bongo. Alors lelo ozo mona bato bazo se permettre mona mutu ana na vie à bien te olo luka nzamba se permettre à koti na vidéo abandi ko finga mutu oyo nzamba lobeli yango na lobilo kola yo nzamba lobeli yo conseil ni na ozo pesanga à part wana pe bato yo o wana ozo lo banini na nina yo ka ashoko na yo ka yo pe muske bon conseil kana ko pesa yo kaka que bon o continuer kaka na ko faire la nzambe bon peut-être eloko oyo ngai na mona ki peut-être fallait tant mususu kozela mitema bato ekita na kati ya ba émotion baza nango mukolo mokili oyo akela likolo na nsa alobi loba siko omoni ngande naza boy soko tuni mwasi nanga na chambre nanga naza na bakaye eza na sa mabele bana nanga bayebi batushaka te nazaka na lali nazozwa vision na telemi na komi papa na tiki omona soki na komi abandi oyebisanga ozozela nini mpo oloba ozozela nini mpo oloba donc nga nazaka ne soki na chambre nanga okomona bapapier bakaye na sa mbetu na base donc nakomaka sikoyo soki nakomi na pression alobi loba ngo sikoyo nde omona na koti na studio na lobi donc na ozo obéir na loi ndenge yo pe ozaki otiaki tembe te na salle de bain oyoki voix pe mbala moko komoloba soko oyoki mongongo nzambe okoze c'était faux obana ko appliquer tala oyebi à partir makambo bato babengi ebele na Kinshasa bakomi ko témoigner so na bandi oloba makambo lobi pona mowe ekobima ndire na problème personnel na ye mais ça ba problème à makasi ya soni ondi matende konanga oyo bato bakomi siko ko témoigner bato bayebaki bato penza bazotinda bango benga ye loba boy omoni o ba misusu bazobenga Suède Paris wap bakomi ko benga koloba na ba misusu o bazalaki awa basala ba aventure bazo témoigner nazala mususu na komisi nzambe vraiment parce que ezalaki en tout cas ezalaki ngai mabe wana kofona lo bango vérité na sepela ki te na dit mais comment mosali na nzambe akoki koloba boye mais ngai moko ntango na ye kozwa révélation wana navandaki nanu kimia alors ntango na ye kolanda sikoyo émission na yo après ke ngai nazwa révélation donc place esalaki nga sikoyo somo yango wana na abi te donc nzambe batelelaka ete eloko nakoki koloba kaka donc conseil nakoki kopesa yo kaka ezali ke koba na mosala ya nzambe et puis soki ozwi directive ke loba na moment wana ndenge yo moko lobi okoki kotelemela nzambe te bon eloko nakoki kopesa conseil sikoyo na bato eza juste ke ndenge mama bena je pense oyo bozalaki na ye na pendant émission mpe alobaki donc ezali plus ke soki boyoki message au lieu nanu ya kofinga liboso ntango oza mosaleli ya nzambe yo mpe kota me nzambe ndenge nini prophète to pasteur alobi likambo moyo yo mpe kota comme ça nzambe mpe arevele yo parce que ntango mosusu oya kobetama mabaku omoni okomi mpe ntango mosusu mosika na nzambe to otuti motema nzambe to likambo moko mabe ekomeli otoni pourquoi parce que otelemelaki ntango mosusu ezalaki liloba nzambe donc mpo na ngai eloko nakoloba yango wana donc ntango vi message ata yo omoni ke message wana echoke yo c'est-à-dire que zonga na souffre epa nzambe otuna nzambe oyo ebimi oyo ezali yo to eloko nini exactement ezoleka donc nzambe oyo akela likolo na se oyo ayebi nyonso tu aorevele yo donc eloko na baolobaka yango wana yango na ese mobali nanga te no nakokanga motema te ifo nabenga pasteur mpo nayebisa ye kaka ke oyo ye alobi lelo nzambe alobelaki nga yango deja donc vraiment donc batémoin bazali te mais yango nakumisi kaka nzambe kwa oyo nakolobaka yango wana sikoyo masolo tosololi na record yango opesinga permission na panzango mpo nzambe atindi yo olobango opesinga permission na publier makambo yo obengi osololi na nzambe mpo nzambe ayebisi oyebisanga naza na problème mpenza nango te me nakolinga mpenza te numero na nga nde etambola te numero no na bombi nakopesa numero no te mpo funa nabatela mpe yo napesa numero no te
Ça va. Problème est papa. En tout cas, nzamba batelo mingi. Likambo te mama tiaka biso na prière, tia basali na nzambe nyonso na prière parce que nzamba azotalisa biso ke kuna na Kinshasa ekobimisa ba désordre makasi parce que ezali ye moko moto alingi koexpose misala mabe eza na Congo puis alobi mulongo eza mulai po mingi bazala na mama bapesani sida bango na bango basali na nzambe bango na bango bapesani ba sida koleka kutu ba musicien mokili do bazawa na donc bino o nzamba visitaka bobondela susu nzamba kotalisa bino puis prochainement soki likambo ezali vraiment kozite te benganga na kozala vraiment nesengo mingi nayebi te so oza na likambo ya suka avant tokabona. Non, non, en tout cas, vraiment, Nzamba Pambola yo, abatela yo, confier Moussa na yo. Parce que, eza, na vie, tu auras toujours besoin, il y a ba sentinelle. Donc, et là, vous allez, vous êtes Tambola, bien surtout, vous êtes à l'ONG, mon rebouillé. Mais Nzamba, pour toujours, bah, à télémisi, le coup, la sentinelle qui est là, vous les obéis, bah, là, et l'eau, et même dans la famille, tout ça, on a pas tabou. Amen. Donc, vous commencez à Bakabosa, on a n'engagé la bino. Mais là, toujours, on a moutoué, la famille, à zone, ça a bino, là. Merci mingi donc mama. Donc on a pour le baka ya mwana utika na sema kola ya Yesu olu karandane mingi parce que muto penza malobela mingi diable pas bunta ke makasi. Merci. Au moins le monde entier ba démonios sont mokili ba télémi. Voilà. Merci. Donc vraiment Nzamba Pambola. OK, merci na zo bomba numéro hein maman. To bengana. OK, merci, bye bye. Bande ko batali bo uti kolanda mama ona ebiete. Abengi pona koloba ke nzambe a visité ye ayebisi ye makambo oyo ayebisaki ngai nalobaki ba vidéo ekosalama ebele pe nzambe ako confirmer makambo na ba vie ya bato mususu pe bakoloba bakobenga pe bakoloba alors sentinelle musala na ye amataka likolo pona kokengela soki munguna azoya soki problème yali ngana sentinelle. Proverbe 30-30, parce que nous dans la Bible, le lion, le roi des animaux qui ne recule pas devant qui que ce soit. Donc, comme on a dit, abanga kaili kambute, azonga kasimate, ete ayo. Merci. Et c'est quoi la bonne on a dit oui, les abons de source sûre. Mais quand il y a un peu de bouche à oreille, mais qu'il y a un loba, ça y a monté quoi. Mais naina tuna est-ce que na à part révélation ou auto vision ou visitation ensemble ou na le passé c'est ensemble ça visiter yo? Makasi parce que ezaki na sœur moko boye quelques années passées. Azaki na problème ba savait que jamais kokobota. Alors to kota prière mo na église na Londres, on a zara na Londres to koti prière. Fianga zaki jamaïcaine. To bandi ko bongela, batu ba ibisa jaka obota te avant na libala ta ba 7 ans. Na kenda epai na ye, na ibisenga wike, nzamba zo ibisanga, tozaka na mois ya mars. Nzamba zo ibisanga ke na mois ya mars ya année prochaine, on mema mois na libumu na yo. Et les capé pasteur na bosana, na eko beseur mo ka eko benga nga année yango ta ngovi. Abina nga o makambu yo lobaki nzamba ibisaki opona zakaso na zine ti message we, na bomba ka telefone isata mutu moko. Mais na yo ka sonya ko lobali na zaka na confiance ngate ke au moins na pesa na mina ngote mais il y a toujours une ou deux personnes dans la lobaka. Alors, moko ya batu na isaki à part mukolo makambo a benganga abinanga ke usambela nzamba solo. Oyebi ke makambo lobaki isalani. Ngabi nini susu. O te sœur kisha azana zeni. Ngabi kwa o azana zeni la benga siko ye moko sœur ango. Na isenga bi makambo na ke za sola bi mama nzambe no asali parce que olobaka nanga ke na ane oyo na mois ya mars na komema mwana nanga effectivement on est na zabwe na za na zeni lelo pa bota mwana ya mobali ya kozala ba mwana akoma ta ba 5 ans peut-être 4 ans 5 ans donc azape na mwana et donc eza ba makambo ebele omona soki nzamba lobi nanga na moni na vai na onkala ki atamsu pezanga moko eza nzambe te mais omona après quelque temps donc par exemple et donc eza ebele omona après quelque temps boye pa likambo esalami mais nzamba esenga likambo esala Yosiko olobi oza na mboka ni pe kombo nani? Nana Milton Keynes. Ah, kombo eza sœur nani? Allô? Allô? Ouais, kombo na olobi? Kombo na nga eza sœur Rose. Ah, ok. Siko sœur Rose. Bato nyonso sikoyo bazo finga ngai, basali ba vidéo, conseil nyonso pesa bon.
ou bien conseil aux opé sangai po yo ozui révélation outi pa nzambe ako leo na sai vidéo ya liboso betsa ki libaku bobandi ko inaye ozomona nga viteza ko inate mais est-ce que ça le moment boye abi bon totika on mboka nzambe to yebite alors tant dans un message on a tindele mbala moko ai singa le bitelo ko un message on a il faut ko lobango nga biti na koko bimate na loba message boye kaka o azai ko mbamuna kabila to boye longe bomi boye nga na ko lobango te mais de toute façon na ko passer message à quelques personnes sans pour autant na loba kenzamba lobi nanga mais na ko isa monka atala botika likambuza boyeza ozi yango ati na yoki kaka ozomona alors na sala ki yango quelques personnes ba za rapproche na bame ko loba alors lelo comme par hasard frère nanga siko lobi tanga moni yo sali émission wana et sali siko malili parce que na yebisa ki yango atindeli ngango na WhatsApp depuis lobby mais na tala ki yango te lelo na tongo na lamuki na vandi na ditela tana no émission wo siko na tiende YouTube siko na bandi ko tala émission frère grand frère atindela kinga wa pasteur tant on a tali siko na bandi ko tala na komi na place yo siko lobby même likambo oyo ngai nazwaki ya révélation na lamu siku tu mobile nanga bande ko lala nga bilamu ka papa makam nazoyo ka esenga malili latina ko lobate yo moko yoka alors na chena place ango na makamu nyonso yo lobaki donc na monya ngo keke ndenge moko donc vraiment isalinga malili ya isi mobile nanga bite il faut la luka ka numéro pasteur mais na moni numéro moko antibi eso keza yango mais na luka na benga parce que bible weekend nzambe soka lobi comme na mutu moko lobi na ni balé c'est que ça makambo solo ozomona donc vraiment esalinga to na ebiteni na ko loba parce que na moni ka ke to na nzambo alobaka parce que même version kolongola te ko bakisate to kama kutamba na lombongo et pourtant to linga ke mingi c'est que il y a zona kate makambo ozomona mais vraiment une voix claire que Zaiko Malakabila moi c'est Kabila c'est les poisons par lombongo donc kaka nengo lobi ndenge nga na zwaki et puis heureusement que na yebsa ki mobile nanga pi na yebsa ki grand frère nanga pasteur en Allemagne ozomona donc et ke ndenge moko donc ezate ke yo lobaki déjà na yo ki non donc soit na bengi ezaika apona confirmer que message oyo zwaki donc ai penza ma pesinga message on est pourtant nga nazaki contre oyo bande koloba ozomona donc pour dire que dans la dit que c'est ndenge na koloba quoi siko le ndenge nzamba lobeli yo nzamba ebiso lobango siko yo okangika munoko fani na yo osala siko ndenge pour frère nanga lobaki yo il faut lobango ngabitizete ko lobango te alors elo na banda osala elo na sala ka mais ok ozana retraite nzamba visito alobeli yo siko conseil ni ozopesa nga ou bien conseil ni ozopesa bato tout bazoka problème na nzambe parce que nga ameli bangi te kaka ndenge yo ba visiter pa nzambe ndenge nga pe ba visiter nge pa nzambe po nga to pesa na contrat na nzambe nga ba rifula nga na Allemagne na yeba nzambe te ba rifula nga na Allemagne le na zongi nzambe atindi basali nga ba ya koluswa nga na bar na en plein air na masina na ba eboki na uti mikili bato batondeli nga to ba eboki évangéliste aye asingo za yuma ndongo zongi asoko yambi Yesu te okokufa kozonga Kinshasa te nga na kwitia lobi nango na tongo na bengi mwana nga liboso titi akeno lakisa nga mutu wana vanda wapi po eza mbala liboso babe nga yuma nga na yanke bayembaka nga Didier Forme serwana suki Kerli Boga mwana muke na uti poto na yana na peyanda kwa ngambebele mutu abe nga yuma ayesingo za yuma puisque tala ndongo vandi wana yo zo somba masanga tout mais yo ba refoulé yo et puis moi non avant d'aller pas maman na bino moi non mso tiki na poto c'est-à-dire nengo yebo soki o lukinza meto okufa na tunie na sala nini ayebsinga prière na kota prière na zui baptême nzamba visitanga au moni ministère nanga so ke na masina na KDC tikala histoire première révélation na kanga pasteur Ndoki pasteur église akufa ala rolia bandimi l'église adjoint na ye abimara pédophile abimara na bana nyonso to amike na vandisa bango na bisi bakotala nzamba ebisinga boye batie tembe une semaine après adjoint un mois après adjoint tre atie leki na kulutu bazemi moko aza na 15 ans mususu na 12 ans na masina bayebi histoire nanga donc ngai na sala ba aventure te nzamba visita nga na loba makambo ebele na sala ba journaliste ba témoin donc tant au moni bato ebele ba découvrir po bilo on nga mingi na tchaka na YouTube te po
eza babilo omoni le nakoka bambongo le so na tia na YouTube na osala publicité nasalaka so napesi na droite gauche bate bible ezoba bongo. Alors lelo oyo ozomona bato bazo se permettre omona moto ana na vie ya bien te olo aluka nzambe a se permettre akoti na video abandi kofinga mutu oyo nzambe alobeli yango nalobi lokola yo nzambe alobeli yo. Conseil nini na ozopesa nga à part wana pe bato oyo o wana ozoloba nini na nini nayoka ashokwa nayoka yo pe muske. Bon, conseil kana ko pesa yo kaka que bon o continuer kaka na ko faire la nzambe. Bon, peut-être eloko oyo babateli ete. Ozomona. Alors même mobile nangai pour tout ça qui n'est pas si quoi se déplacer. Azalaki vraiment yekuta lobité mais tant sous pasteur prophète azolo bape makamse ko za solonga tite na boité mais est-ce qu'il faut lo bango kaka. Boy na lo ba ki penza. Alors et comme nazaki la prière mardi, deuxième jour à prière, na koti na salle de bain mais la bande komi tout ça makasi. Quand on a assisté comme préparé na bimi, tu vois la mandi ko nzambe mais comment aller mon lot donc nyo c'est comme zongelanga. Akufa kaka boy o sous mari samu eloko nini nzambe na banda qui vraiment komilela. Alors na yo ki na kati na ngai une voix penza audible. Na yo ki balobi ke Marie Misa botika ko tunisa ngai. Donc neti nzambe azoloba. Marie yemoko alukili wana ye. Marie azali kobima na Kabila, na chef de l'État. Wana na yo ki yango place. Mon Dieu est témoin. Sorry. Mutu mo azo benga na souhaite ko kata te hein. OK. Allô? Oui, allô? Ouais, naza na ligne na ndeko moko tozo solo la soko benga dans 20 minutes please hein. Pardon vraiment. OK. Naza na ligne na téléphone nga yango mo naza ko yamba te na pesi yo ndako. Ah, OK, ça va, merci. Calculer dans 20 minutes benga. D'accord. Merci. Mama Lobana. Alors pasteur, alors dit qu'azalé kobimaka chef de l'État na Kabila. Alors tango Olive donc on dit mon garbe telanga du solo. Mais version ne tient ko bimata mukete. Mais Olive tango yoki yango akendaki ko kutana na Lor Mbongo pour bâtir la Marie Misamu poison. Papa, et ça langa lokola na yoka lokola malili. Na pimamba la moko na yé na expo na ngadi yoka nanu. Naza prière tala makamuzamba ebisinga. Mbala moko na komeli grand frère nanga za pasteur azalaka na Allemagne. Na komeli mbala moko na ebisinga bi tala na komeli na WhatsApp. Tanga na komeli na WhatsApp professeur pasteur. Donc na komeli na moment na payer vous allez parce que na kite moi makamaro. Tangu na komeli frère nanga le bitelo kola nzamba le bino bouré pour la tindela ki émission yo salaki. Na en tout cas la sécurité moni bien pasteur makambo sala ka tala pasteur akalibo. Yekuta zo mselinga lobi biso ba congolais to lindaka te muto aloba la vérité. Ce qui nous a la vérité, boza ngai na mona ki peut-être fallait tant mususu causer là. Mitema bato ekita na kati ya ba émotion baza nango. Mukolo mokili oyo akela likolo na nsa lobi loba siko. Omoni ngande na zaboy. So tuni mwasi nanga na chambre nanga. Nazana bakaeza na sama bele bana nanga ba yebi batushaka te nazaka na lali nazo so vision na telemi na komi papa na tiki omona so na komi abande websanga ozo zela nini po loba donc nga nazaka ne so na chambre nanga omona ba papier ba kaye na sambetu na base donc na komaka sikoyo soki na komi na pression lobi loba ngo sikoyo nde omona na koti na studio na lobi donc na ozo obéir na loi ndenge yo pe ozaki otiaki tembetele na salle de bain oyoki voix pe mbala moko komoloba ye base soko yoki mongongo nzambe ko c'était faux obana ko appliquer tala oyebi a partir makambo bato babengi ebele na Kinshasa bakomi ko témoigner so na bandi oloba makambo alobi pona mowe ekobima ndire na problème personnel na ye mais ça ba problème makasi ya soni ya soni ondi matende konanga oyo bato bakomi siko témoigner bato bayebaki bato penza bazotinda bango benga eloba boy omoni o ba misusu bazobenga Suède Paris wap bakomi ko benga koloba na ba misusu o bazalaki awa basala ba aventure bazo témoigner nazala mususu na komisi nzambe vraiment parce que ezalaki en tout cas
ezaki ngai mabe wana kofona lobango vérité na sepelaki te na dit mais comment mosali na nzambe akoki koloba boye mais ngai moko ntango naye kozwa révélation wana navandaki nanu kimia alors ntango naye kolanda sikoyo émission na yo après ke ngai nazwa révélation donc place tende esalaki nga sikoyo somo yango wana na abi te donc nzambe batelelaka ete eloko nakoki koloba kaka donc conseil nakoki kopesa yo kaka ezali ke koba na mosala ya nzambe et puis soki ozwi directive ke loba na moment wana ndenge yo moko lobi okoki kotelemela nzambe te bon eloko nakoki kopesa conseil sikoyo na bato eza juste ke ndenge mama bena je pense bozalaki na ye na pendant émission mpe alobaki donc ezali plus ke soki boyoki message au lieu nanu ya kofinga liboso ntango oza mosali ya nzambe yo mpe kota me nzambe ndenge nini prophète to pasteur alobi likambo moyo yo mpe kota comme ça nzambe mpe arevele yo parce que ntango mosusu oya kobetama mabaku omoni okomi mpe ntango mosusu mosika na nzambe to otuti motema nzambe to likambo moko mabe ekomeli otuni pourquoi